bazo baxila biso un plus na kati ya émission tozokende wapi tous les jours na Facebook na biso en direct émission tozokende wapi ezosalama mais lelo nazosala yango vraiment en direct te bandeko oyo bozolanda ngai naza na invité oyo na bengisi oyo a répondre na invitation na proposer ba question oyo eza lié toujours na kati ya makambo oyo tozomona na communauté na biso aza na association na ye na Suisse awa aingi a expliquer moi moke ndenge ni communauté na biso ezotambola na ba raisonnement moko pe mingi ezozala ya malamu te yango tozoko avancer vraiment mingi te yango ndeko na biso alukaki nga parce que mingi ya kati ya nazoloba awa na ba émission nazoloba ya beaucoup plus communauté tosangana ba projet ya malamu yango nalingaki un peu ko expliquer bino lisusu pourquoi tozokende wapi po mingi batunaka ngai mama Moisanza maman Nicole pourquoi etia kombo émission na yo tozokende wapi eza juste na tuna question na makambo mingi oyo tomonaka na communauté na biso beaucoup plus ya mabe donc ndeko ozo se comporter na bizaleli moko ya malamu te ozokende nango wapi parce que mingi tolingaka kokoma na lola mais ce qu'il faut yeba pe que non place nini ozali oza wapi donc pourquoi okende na lola ezosenga pe que non se poser ba question na vie ozotambola nango yango vraiment na koza un peu bref pourquoi na lobaka émission tozokende wapi na opesa pe lisusu merci mingi na bandeko nyonso surtout oyo bozolandanga ba émission tozokende wapi ezotalama partout na Afrique na Europe na Amérique na Asie nazozwa vraiment ba appel ebele et puis merci beaucoup na bandeko bozo ko encourager nga musala oyo kende liboso elongo na bandeko bazo ko sunganga pe lisusu ona uti kotanga kombo et merci beaucoup lisusu na bandeko na biso oyo boza ko benga zamba pambola bino vraiment et puis na bosani lisusu te lisusu merci beaucoup na le millionnaire de 8 bomber na merci vraiment na ba projet madame moza na ngona kati émission oyo tozokende wapi zamba pambola yo et na bosani lisusu te merci beaucoup lisusu na mon vieux Depira oyo afandi bongo na Paris motema ya mama na biso mama Beya leki ya Servos Nyankos mama Beya ngati na kimi bango mpona koyambela bino invité na biso oyo vraiment abongisi biso masolo moko ya kitoko masolo moko ya malamu na kati na Suisse awa na bosani te papa na biso prof mingi bayebi epe na kombo ya prof soka koko se présenter balandi émission tozokende wapi baye parce que nga na yebi mais ye moko aza mieux placé à représenter mbote papa mbote mama Moisanza nasepeli mingi na ndenge oyo omeki kobengisa ngai et puis na ndenge na ye awa na émission mpona kopesa moi éclaircissement sur communauté. Merci beaucoup mais soko ko se présenter baye baoza nani ngai nazali na ka mutu pamba mais kombo na ngai ezali Maimona Lusautana na vandaka na B na canton ya Vaud na Suisse babenga ngai kombo ya prof mingi bayebi na kombo ya prof parce que nazalaki professeur na académie de beaux-arts na Kinshasa. Ah merci beaucoup na présentation nasi pour te répondre déjà na ngai na tout na yo pe pourquoi babengaka yo prof c'est bien encore on doit répondre prof par rapport aux alaki professeurs kuna na académie des beaux-arts mais na niveau ya poto awa na kati ya pays na biso Suisse eska to fandi et donc on a remarqué parce qu'on continue toujours ko benga yo kaka prof parce que kuna des choses à otangisa et si mais awa pourquoi kaka kombo wana eza toujours ezo continuer. Merci maman nga Moisanza ceux qui va continuer à benga nga prof parce que pas une société qui moi elembo il y a ka pe na mboka oyo mona okutana na moko mbala yebi kazaki professeur mais awa misala na ezali nazo sunga bato na ndenge ya kotamusa mutuka nazo pesa bango tamusu mate ya ba théorie ndenge nini ba signe ezalaka ce bazo comprendre te ya ko trouver nga na pesi pe moi conseil en plus nazalaki pe kosalisa lisanga po professeur azala toujours na ba élève bato bazaka ebele nazalaki président ya équipe ya Chablais oyo bango nyonso bayebi pendant 5 ans mais lelo
musala na salaki ba otuni so bayebi. Ah, merci beaucoup. Bandeko o mingi ozo za na besoin ya koye kola kokumba boyo kibino moko professeur alobi donc aida rapé ko pona mutu soko za na besoin ya souci ozo permis na yo numéro na yo oza na mo besoin okobenga mama Moisanza okozwa. Professeur to kenena numba on a ba question na biso dernièrement na zoka bino tout ça na bino mission pour le bela surtout boya pour présenter association na bino association ya Chablais na mona ba bozare belé wana papa na biso Adjane de Martini papa na biso pe Vital bozake un peu moins belé papa na biso pe Claude Tsingi mais depuis wana parce que quand na za mutakoto yo to ka bino lisusu te eza ndengeni association ko ekufa na ngo boyo kana lisusu te après wana to ndengeni. Merci maman moi Sanza association et Koufati association eza nango mais le col les qui bandeli faut tous aller na police pour tout bokisa makambo mike o esengeli ke tout ya ordre ya mwana moni ke tuzana no komi bongama avant tout banda koloba ke tout mamuki donc si on a comprendre bien association profiter mais boza komi bongama on dirait c'est comme si boza ko se mettre d'accord te na ba point nini parce que biso to yebi na communauté na biso mingi ezalaka misusu ya lingi ya président pour na bi que dernièrement na émission na ngai na yambaka bino yo ba présentaka ozaki président ya association ya Chablais mais sikoyo ndenge olobi wana ke no bozana na coulisse bozo yo kananana c'est comme si bato balingi bazwa place na yo ya président ou bien bozo continuer à vous voilà donc je veux dire que tant que ça l'association association tout pour n'a quitté que nani azala président nani la président donc association et ça maki tant que biso se putani to lobi que biso se zoza ba conseiller c'est-à-dire que to biso se ba conseiller to bando pesa na ba idée ce que muta pesa idée na ye biso sovandi totali soki eza malamu tosaleli yango so tomoni ke eza nango bien te bato bakosala mwa vote bamoni ke ide wana eza bien te totia yango à côté po likambo nyonso lingomi ezaka fo bato bandima yango eza kaka te ngai nalobi likambo bato kaka eza kaka bien bato mosusu ta mosusu bakosepela yango te alors fo tosolola biso nyonso soki bato nyonso bandimi yango wana eleki soki bato bandimi yango te ekoleka te. Donc, si on a comprendre un peu bien sous na kati ya association na bino c'est comme si on dirait bato bazo lingate yo za na place wana ya en tête ya président donc bazo bengana yo donc bengana yo balingi te yo ndo simba ngo ya moni que non jusqu'à présent donc bozo tozo mona bino na mouvement te na place wana so tu peux comprendre bien. Maman merci mingi pour na yebisa yo que non au moni et là on est sur ça la mot et une organisation tout que vous en avez biso sur va conseiller mais tout bataille na katiwana iyo yebi koloba iyo ko na biso porte parole iya yebi ko koma yepe azala boy balobi bango moko balobi ke non na ndenge to vandela to moni ke ye lokola azala ki professeur quelque part azali sous président ya équipe wa ayebi makambo ebele administrativement pour na kosala donc na kati yo te place wana po na yebi ke ndeko moko alanda émission mo to sala liboso albi ke non yo oyibi ba idée na ye parce que ye nde mutala kolo mouvement yango poso na lobi likambo bazo bengana yo parce que ndeko moko abimaka bino idée wana ya association eza yote eza ba idée na ye donc on dirait toi association koto ya Chablais donc des présidents quoi des présidents na kati ba idée wana peut-être yo sko ba bengani yo ba lobi que non kolo idée à sa place wana maman malgré qui prof maman ngai na bimate na sala lingomba moko te na bimisa idée te ya kosala lingomba kolo idée o ya lobaki ndenge na pesa exemple ke mama moko alobi tout ça ali kelemba na biso mais ba bengani na bato
mutu oya lubi ke ye eza idée na ye ye mutu abimisaki idée eza ya ye mais amoni ke esaleli nango ezosenga ke bato fo bazala bato expérience bazala babenga ngai naye kokota na ye po tosolola tosololi bango mo baponi nga ke yo lokolo oyebaka makambo boye zala boye nga nabima kuna président nga moko te bango moko bapona ngai ke yo salaka boye alors nga nayebi te soki naoyiba ide na ye na ndenge nini po ide ezaka ya ye mutu asalaki makambo na ye alors ye moko ye mutu akoyeba soki ide na ye ezalaki po ye moko azala président ifale azala yango ou bien ye moko so alingaka asala makambo na ye asala yango mais kuna ntango tokendaki tosanganaki balobi na ngai na banda kokoma ou bien asala likambo yango wana moni ke bazobenga nga président. Donc si on comprend bien président prof Maïmona a mérité place na ye pour avoir na expérience na ye oya pesi yango wana bazo benga ye président yango wana même idée yaki na bato mususu mais yende bango bamona ki aza mieux placé ya ko diriger kotoyo ya Chablé wana eza maloba ezo ko engager kaka président prof. Donc président question mususu na linga ko kotuna yo par rapport ya makambo nyonso to tozoloba oyo. C'est comme si nous avons koto oyo souci na ya bino surtout ya mingi pe ya batu mususu on dirait ba poste en de mutu est important au lieu que penser na ba ko ça vraiment activité moko boye pour moi mindele ba reconnaître ka association na biso ba africain ba yebi ke non ba africain pe ba mususu ba kuta na risika moko boye. Vraiment, M6 ok, M6 na maramba ba commune au monde ba otuna est-ce que na association mon côté ya bino. Mais pourquoi c'est que biso bato mangala tolinga ko za makamba bongo na sérieuxté. Alors que non, ils ont considéré même petit na niveau ya l'état ya mindele. Maman nanga ezali mawa mingi pona biso ba africain. Po tolinga ko lata ko mukaka. Donc, il y a des moments où nous avons des missions, nous avons que biso tozali wana ata tovandi ensemble mais mutu kaka oyo africain kaka olingani nike ngana leki ye aleki ngana leki bango ngana leki boy ngaka na koma mais azoba teke non tant monsieur zoba oleki ngana kalikili ngata musu na français na leki tant monsieur na koloba ngana leki tant monsieur biso tona besoin force wana nyonso to sangana ko likambo kende liboso mais za na mo makamoko te parce que ngai na kozana ni nani te ozomona mama ngala mutema nange za ndema makambo ki président wana bango bazo linda ko soko nini ngakutu nazaka na kuna te parce que nazaka na kutu donc pour ko makaka to tsaki renyo boye to baki boye eza na mote le kumu ke bango futa nga pa ibo mais soki to lobi to kende na bureau ya l'état bango babili boza na groupe mais to lobi to mon représentant mon boye parce que to kende biso ni sote to za so 20 to yika na bureau batu biso boye te bango baké batu te basini bino so simite bino moko ba le que non tout présenter par exemple maman Sanza à la biso à la émission est-ce que biso so ya wana buto ndiko lo émission ou bien yé mutako lo ba idée na biso biso mo to ponio donc je veux dire que yo mutako ko représenter pas même no gouvernement yo so ba la porte parole pour ya bimara bikambo batindi akesala ba non mais merci beaucoup de me répondre na point wana. Mais et le nini oyo yo ozo remarqué na communauté oya koto ya Chablé banda ko diriger et le nini vraiment ozo mona o eza problème na biso eza nini mbongo eza ki bongai ndenge to loba ke non oya lingi wana ndio tu ko expliquer que non place tozo baksa na ba implice place yo ko kokate obi ke non président prof yo zo pozo oza na expérience. Mais et là, ni vraiment, ils ont remarqué que non, malgré que ça qui idée wana, mais bozo qu'on maîtrise à monter. Ils ont ni poste ton bon. Ezali likambo, maman nanga ezali likambo ya lokumu. Mutune so alingi mbongo pe ko yana wana kati. Mutu akobanza ke ceux qui par exemple ngana pesi ye asa makamamo, veut dire ye a revoir. Il y a moi nous on a comité na biso ezo bongate parce que mon rôle n'a été. Donc,
yo ozali ozosala émission na yo ndenge tozosala émission osombaki babiloko wana mais ozosala yango mpo biso nyonso tobonga mais okomona ke mutu aye wana alingi olobaka kaka kombo na ye mazoba te keno esengaka meme courant meme nini ye obimisaka bambongo okomprendre mais ye akopréféré ke abenga na ye mutu moko ya mosika akende obimisa bamillion mais azwa ndeko ne aza pembeni ya kokosola nde mpe ta mosuku ndeko kuta kosalela ye mwa réduction mais alingi yango te alingi kaka ke mosika napesaki nasalaka exemple ya baportugais soki bafungola te eloko ya moke okomona mutu nyonso akende kaka kuna mpo makambo na bango ebonga mais oyo ya biso soki kaka ata kutu mbongo eza te ndenge nabimaka bambongo mais okomona mutu moko abimi wana ke donc mbongo soki otuni ye yo opesaki combien aza nene eloko te mais alingi kaka mpo moninga mosu azalaka azoboma moninga nazomonaka neti ye moto azozala na mbongo yango wana mawa tro mama na ngai soki tokochange mentalité te tokondokeli kaka na délivre okomona likambo lingo osalama boye babomi balingi moto alingi asala mwa effort tobomi ayebi te soki nakokospika ngo su ndenge nini vraiment nde ka tozoba na émission na biso tozokende wapi eza wana mpona changement ya mentalité donc bandeko na nga boyoki bino moko ndenge président alobi eza neti te ke dide dadi forme shora esimbi azobeta na Suisse awa aza vraiment na mayele ya musique yo fani na Suisse okende ozwa dide moko na niveau ya libanda kuna ezalaka te ntango ya libanda oki oyebise te ke no yaka ya niongo biye na ye bandi kofuta ye moko epuis isusu ofuti ye mpe isusu kashe na ye te aye kobetelo ya niongo na ndimi mpe te soki akosala ngo mais na dide dadi forme shora esimbi donc akoya msu bokoyokana mpe donc acomprendre parce que oza mwana ya mboka comme tokokoloba keno bandeko na biso ndenge président alobi awa vraiment totika nano bafutilité babiloko moko ezanga ntina kibongai bamona yo nde misusu bayaka mama moi nga kaka komisanga bwaka nga naza le grand prêtre naza boye mais ozobosana elobi ata président ke caméra wana batiaka yango na charge ozobosana ata kolakisa solidarité vraiment bacongolais bato ya mangala kaka bacongolais te bato oyo tolobaka mangala vraiment tozala na esprit ya koavancer tozala na esprit te keno ya kolekela moninga eza malamu te donc président soki oza vraiment na liloba ya suka parce que nazolinga lisusu koyeba malgré boza na coulisse mais est-ce que bosalaka baréunion parce que se rappele lisusu ntango nazwaki bino dernièrement na bobandaki koloba keno bokutanaka chaque mois na début ya mois est-ce que baide wana eza toujours kocontinue ou pas? Merci na mama Moisanza. Toza na réunion kutu neti tozoloba boye toza na réunion lelo mkola inga toza na réunion na biso tokosala tokosolola po totala nini ezobonga na nini ezobonga te na kati ya communauté soki tosali ba base solide parce que tokoki kosala likambo te soki boza na ba base solide te likambo nyonso basalaka yango soki olingi otonga ndako obanda kotonga yango na toiture te fo banda kosala fondation mpo la toiture kokotya ezala makasi donc communauté toza na réunion ezocontinue mpo tosala toluka ba base solide oyo tokomona ke plus tard tobandi kosala makambo parce que même feti bapreparaka yango soki oprépare feti na yo malamu te nayebi te soki ndenge nini ekosalamina yango na fete esengaka mbongo esengaka mwa makambo après koprépare après kosali fete na bino. Merci beaucoup président soki oza liloba suka na bandeko oyo bosalaki appel dernièrement bozalaki na besoin ya bato baadere na association na bino namonaki mpe frère na biso Patrick Tadulu afandi bongo na montre kuna na Clarence azalaki vraiment intéressé ya kokota soki vraiment okoki koloba nini liloba suka epuis soki oza na bambote ya kopesa bandeko bazolanda. Oui, nazali na mingi ya koloba mingi te mais napesi kaka biso bacommunauté nyonso mbote na bino mais nalobi ke il faut toyokanaka totika ke oye akokoma boye akosala boye soki mpe akomi yango est-ce que ezaka na okumu na biso te omoninga na yo akomi boye lobi mpe ta mosu akosalisa yo mpe parce que akomi boye donc yango wana omoni nayebi ke bolinganga balinganga nga nalinga bino bitolingana olinga nga nalingi bino kaka boboto bondeko tozala malamu yango wana lobi ke nakopesa dédicace na nga na mama Germaine mwasi na ngai ya motema
napesi remerciement mingi na bana na ngai Mipo Deti Romidege et puis na bosani te moninga na ngai Eric Mawata na Bibwa na mwasi na ye Mama Kave na pesi mbote mingi na Tandele na kati ya Kinshasa et puis na pesi mbote mingi na Da na Villeneuve Saint-Georges na France na banza pona lelo batu wana na pesi mbote na communauté na biso africaine tozala kaka na bolingo tolingana kaka ata mutu alingi olingai kaka ye pe kaka osala ifota kolinga yo kaka mesana kaka ozomona totika babiloba loba makambo owela lokumu tozala biso na eloko te tozoluka tosala po tokoma bien alors totika makambo oswanaka totika makambo okabwana totika bilobela tomona objectif moko ya progresser. Merci beaucoup mingi ngape na bosanité papa nangai motema nangai mobali nanga oyo azoko sunganga na msala oyo papa Camille Kanzaka na pesio ba gros bisous na bosani susute vie Dédé Armand na kati ya Suisse la VV na pesio ba mbote mingi na bosanité papa na biso Joe Luciano na be awa na pesio ba mbote mingi mama na biso Niki Del na pesio ba mbote mingi mama na biso Annie Andetoro na Australie na pesio ba mbote mingi na pesio ba mbote na mama na ngai Esther Makindu na pesio ba gros bisous et na pesio ba mbote na Dorti Yowa na kati ya Suisse wa ba mbote na oyo ya Trône Belinda Osango na Lausanne na pesio ba mbote mingi na bosani lisusu te na pesi ba mbote na ngai na mama na biso Michael Mabilama na Allemagne na pesio ba mbote mingi et mama na biso droit d'Alésier Cécile Kimia na pesio ba mbote mingi en tout cas ezalaki bongo babino mama Nicole Moisanza na pesi pe famille mobile na ngai ba mbote mingi charmant garçon plaisir oyo asalaka biso pe théâtre ndeke ya mobali na ngai na pesi ba mbote mingi musala malamu na pesi ba mbote mingi na Code ya Mboka émission na biso ekotala mape kuna epai ya ndeko na biso bobobola Code ya Mboka na site na ye www.elokoyamakasi.com na papa na biso pe Placide de Jésus oyo azali na site na ye ya lokole ya Congo émission na biso pe ekotala makuna na www.lokoleyacongo.com na peso ba gros bisous papa na biso Placide na mobile na pardon na mwasi na yo mama na biso Sylvie nzamba zala na bino nyonso to ba oyo bokolanda émission oyo bobenga oyo paza na besoin ya promotion oyo azape na besoin ya interview okoki kobenga mama Moisanza Facebook na ngezali Moisanza okoko benga nga mama Nicole Nzambe azala na bino numéro ekozala affiché Nzambe apambola bandeko nyonso to oyo bozo ko soutenir émission oyo na bosanité les millionnaires bon mère de 8 tokutani sumbala sima bye.